Anisaye oroma yokomisanga lukula mwana moke yalelaka biscuit bonbon chocolat amour nanga komi elengi yango na boyiba sentima bolingo yo pona benga chéri pona benga pepe chaga pona benga papikas ya Didier Was Patrick Bachelor Aristote Massamba Anto ultra sexy Armelanganga. Donc tout le bas obligation. On est laxini. Na le belaka obligation. Et le salaire est laxini. Donc na le belaming obligation du jour. Nzembo nanga el bosso eza commercialisé. Nzembo na sali pembeni ya na mutu oyo vraiment boye toyebi ke toko ignorete boyebi combien aza na musique congolaise actuelle na oyo ezaki lobby awa lobby ti place abandaki boyebi niveau aza nango donc nga nako se focaliser te vraiment na loba makambo ya mutu mo boye oyo nazomona bénéfice te na position na ngai naza nango donc tu sais quoi. Ça va mélodie. Atana m'empêche kokanisa vi na yo moto na linga. Cerveau ezo rappelinga ke na bosani obligation du jour. Ozali na pouvoir ya kolobisa bayeba pimeli mongongo. Nazangi mongongo akoyebisa yo ke na lingaka yo pepe chaga. Oh mi pimeli misu pomona kolela nanga ite oyebiki naza piscine nanzela Martin Pêcheur sélection bango mo bazaki vraiment na émotion à koluka ba musicien parce que ba monaki que on dirait sérieux ozalate donc bakoya nanga bakoya moko na El Marabios tout est plan sérieusement donc tout ça là je crois 2 mois à répétition bah présentant maquette tu vois n'est pas india lobby c'est pas possible bah orchestre écoute ça là bah 10 ans bah yemba net bango bazemba te studio ba moko yango ça là qui bah faire tous les ones partie à wana quoi. Bonjour chers internautes, tous toujours na 3W Cléboa, bana tout ya Cléboa, vous aurez toujours branché. Ya kolanda présentatrice Nabino Kirianga de autrement appelé Arsenal. Donc ba nuise zalaraka kakande na lobara. Donc bonjour et belé na l'homme invisible de la nation et bon tonton. Le long a signalé Bino na chef d'orchestre ya Fali Poupa ou toujours sur le parcours na 10e anniversaire na Bango Banda Babanda Masolo ngoti lelo wa kopkota ba détail maramusu vous a toujours branché ya kolanda à télé donc invité du jour na pesi susumbote na Pichu Mangaya Papi Gene mbote na bino Freddy Akimbe bota ba chéria mbote na bino Tony Twenge Gogane mokonzi la bango mbote na yo Herman Amporio na bilili mbote na yo ebele na pesi ba tout balingara ngai donc mbote ebele belé na bosanité na bosanité Aldi Zantoko moi la mayele donc mbote na yo ebele donc à suivre. Voilà, quand on est dans le bac, il est là, on a télé, chef d'orchestre, il a fallu pour pas tout sur le parcours. On a annoncé qu'il y a un débit. Bonjour à télé. Ouais, bonjour Kyria. Bonne santé. Donc, c'est un film quoi. Voilà, il y a un kaka. Tout ça à travers 3W Cléboa, tout
bolanda biso à travers le monde. Donc ils a site monene donc tembeza te kande zalaka tolinto solam qui est parcours à télé abanda musique wapi ti lelo azala pembeni ya Fally Ipupa. Combien des années déjà pembeni ya Fally? Donc à peu près na koloba 9 ans déjà pour 10e année il y a carrière solo na nini. Donc etika quelques jours pour na ko ça 10 ans déjà quoi. Vous appelez ancien il a fallu aller habiter na teka chef d'orchestre. Ouais nazali ou yazali ou Rosala donc il est quoi. Il aura tina suka. Bon espérons qu'ils alaka bongo quoi. Ngai naza moto naza na masumo ebelete soki na yebisi nzamba pesanga pesaka na ye. Donc so na lobi nazala tina suka na ozalaka tina suka. Ouais. Donc au sein de poste un ordre chef d'orchestre. Ngaza molongit. Ah donc lokwa nazali pe na ozala nazo yebisa bino ke seki na senga nzambe po pesanga quoi. Voilà. Voilà. Boni Fally Ipupa. Ouais il est tellement l'intocable donc azane tokos très très bien donc na pesi mbote nde nazo pesa de la nation Cléboa toujours donc kitoko. Voilà. Après la banda musique wapi déjà 9 ans ils est belé banda musique wapi ti lelo on se retrouver dans maboka Fally. Ouais mingi na yoka soki batunyo se ndire ba banda na église ngala banda na école na ba promo scolaire ti histoire ezama mulai mais fona résumé en capo to la temps na banda na école déjà ba masananga nyonso net ba JP kinyonza ba Francis Luyeye ba yebi ba otu bon kolongwana ponto banda sala surtout que ba internat les temps tozonga donc et banda sala beaucoup plus na école que na kine awa. Parce que tu vas nous vacances à peu près 2 mois. Après tu zongi école, mambutu bando sali matro na ba école. Koya na biso awa naza muto vraiment naza même pèlerin puis chevronné naza na kirkilum vraiment evanda. Na lekati na ba tufurai. Na leka ba mouvement ba Dozeleyson. Na leka presque na ba mouvement belé mais oye ko sala vraiment ki ngai ba tu va découvrir ngai mamuke. Ezaki mouvement na biso na Lubuzi 25 bis na Bandal toujours à partir wana na talent latent o ezaki fondé na Femozin Malanda na vient na biso azalaka série wana directeur ya Koffi Olomide Faustin Diatta donc kuna nde tozalaka na El Cap de tout boss na ngai. Nana ya no pa Fally yo mo surtout karabete o longalo ba orchestre nyonso tangelo ko pa Fally Ipupa. Non au fait ezalaki elo mo ezalaki vraiment ya sûr o vient na biso fait Mozem Malanda paix à son âme azwaka coopération mo bo vraiment ezalaki trop sensible et lukaki pena bato ba yebi ko sa musala ba sala disque mo bo ezalaki wana ezalaki produit na ndiaye. Mais ça là qui sélection bango mo bazaki vraiment na émotion à koluka ba musicien parce que ba mona ki on dirait sérieux rozalate donc ba koya nanga ba koya ba mona El Marabios tout est à plan sérieusement donc tout ça là je crois 2 mois à répétition ba présenter maquette tu vois pas ndia lobi c'est pas possible ba orchestre écoute ça là ba 10 ans ba yemba neti bango bazemba te studio ba moko yango ça là qui ba faire tous les nzela partie wana quoi wana ezaki na 97 ouais ezaki déjà na 97 tous aki ensemble donc tout ça qui voilà. Ok. Alors, Chanini, oh, fallait se peler na o abimisi la kayo, o le mo tala robite, logo pena na bosana te pembe na dikap. Ouais, kobimisa ngai déjà ezaki nzembonga na yembati parce que tant au groupe bandi na 2006 biso tozaika juste quoi interpréter album 3 chemins o esalema déjà. Donc à partir on a déjà na komaki pèlerin ya découvrir ba géographie on a yokola na nchik. Ah donc nazaki déjà
na mona naki déjà na miso bat na beta ba Zénith donc na yemba ki na nteme na beta ba Zénith déjà donc zaki Zénith so bando beng soka kalokwa ou tsaka mo poids non eza poids parce que groupe déjà ezala ki po biso ezala nango orchestre tende bat baloba biso eza groupe les artistes évoluant aux côtés de Fally Ipupa donc biso tozo évoluer pemeni ya star. Donc nayebanaki déjà na temps wana déjà nazaki pèlerin na tambola trop tant musuku bato ba beta ba 15 ans na ba mouvement ba tambola te loko ngai banani wana banani bango ba musicien. Oui. Vous êtes musicien. Alors, a-t-il fallu pour pas ça une chance, ba musicien naie ou vandine ou mene une chance dans libre parcours. Bota ba chant, est-ce que vous avez chance on a au bois comme le moment? Ouais, ti le logo na ebi que yo sali semblant déjà, nde tozabo na Londres déjà kitoko. Dernièrement coup na zaki na invitation mo boye na sala ki ba image mo boye kenda ki na Scandinavie. Donc ya moi communauté moko e ba communauté na biso ezakuna na moi bato e balingaka Fally Ipupa misu na bango ezalaki regard na bango ezalaki na ngai quoi donc na complice ki ndenge ninga mususu te ka regard na bango ezali pa na yo bon na yebi ke mingi na zoloba soki na lobi mingi na ngati na loba mingi pona patron na ngai ba les autres ezaka netka fiser les ki wow donc ceux qui na Scandinavie déjà tout le monde les autres forts, aux autres sauter pour les autres, aux banga, au côté nos potos te pour bêta yo tondeni. Non, nga na cause na crainte te na cause na perte parce que nga mo na yebi ki na vraiment spirituel. Na yebi que la peur affaiblit l'esprit. Na ko banga moti parce que na nga libre. Ya oloba makambo na zoloba ah et surtout ngai vraiment ngai. Na umela na musique. Ah, bon donc tous les canaux on a expliqué dans nous c'est très important et sensible donc c'est-à-dire na tchaki obligation du jour nous molanga titre na ngoza obligation du jour pour na batu o bazo revenir nous to bazwa ki na tenter quoi donc na wana ezalaika synthèse na salaki il y a formation na zwaka na empire bakuba et pas papa nanga papitex et surtout on a joué qui na Frisa International oh ya papa nanga ya uta okufa Seigneur Lei le monument de la musique congolaise donc naza dernier chanteur engagé na Frisa nga siko mutabosa lobia lobana été rendre un hommage par rapport au besoin qui la souka penane rendre non papa taboulé hommage banze putuna moyina kolota bolingo nanga Maria Chantal babotuna makanisi maki wana otika na oka ça maneti sombo omoni lelo tozolo baboye avant na lekana vraiment na chap na c'était place wana ifona lobela neti omoni biso ndeti ngai mutuloko ngai ndenge kaka boyoka ke papa mbasala stage na akenda moi stage mo na Frisa International donc ça loko ngai pe na kenda na Frisa International ba papa na biso donc ba pe na milimo na bango pe ma boboto ndombe petum nde ba leka na Frisa za ndenge pe ngai funa beta lisolo wana parce que ba te belé lelo oyoka un tel chante taboulei boyemba na yewapi donc mutazo mérité unde ya sala mambo nezanga telozo lobela nani ba musicien ouais y compris na yo mongote oh menga déjà na za moto na yemba déjà pembe na bon na pembe na grand prêtre monument de la musique congolaise donc ngai eza déjà nga na za côté donc biso na papa na biso à son âme donc na yebi ke air moboye na obwaka pe mwa chwaka oyo pona rendre hommage donc papa na ngai déjà ba nzembo eza ebele neti ba nzembo eza ebele nazomwa kutu place nako bandela ngoti o kake imata wana ko bandela bon na yebi ke wana ko sala neti
ata maloba ya pamba moni aye tindela ngai kelia ye yoka nanu moke akelia ngai na bomi nzela pona baninga ye moi mwa tongo mwa ebale kotambolaka malembe. Donc na esquisse ka wana po ebele eza na mutu donc ezobundana na ngai kati na ngai kwa moyo osala eza te mpona papa wemba yene hadidao hadidao hadida kiese mobali nanga oh 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 bonio sala kanga boye toujours sala kanga daba samedi passé olobaki nanga na mi bongisa toko bima na miziki ya papa na sali maquillage na tuti monzele zele zeli ya mingi oyena yote. Voilà, on va sentir kaka à télé donc ndeka na lobaki artiste donc bozo ba olela kaka papa ti lelo expliquer biso na kati ya groupe ya Fally Ipupa tant que oza chef d'orchestre so moni baninga msubo bandana bango lelo bazate sala ondeni. Ouais, liste et ça là na nga elote et ça là na nga vraiment elote parce que na yebi que mutabota maka muto akufa. Donc tous ça vraiment censé être qu'il faut tous à la cac ensemble ti to daete. Yangwana okota diaboti obengala kanza. Non, toti ka ba we ba kuna na bango bato moyeba ba solo la pe bango na bango. Non, c'est pas le cas. Nga mambo zolo bana eza na ebité. Na oloba kombote na olobela bato balongwa ka. Eza normal balongwa. Donc tous ça vraiment condamné te qu'il faut to vivre. Il y a libela kaka. Ceux qui te comme vivre ndengwana c'est mokile kufi. Kasi yangwana suka na ngoti okotika diabo mo TV alongwara. Te wana uteza mamobo e donc tolo ba obligation. On est laxini. Na lobela ka obligation. Et loko salia laxini. Donc na lobela ming obligation des jours. Nzembo nanga elboso eza commercialisé. Nzembo na sali pembeni ya na mutu oyo vraiment boye toyebi ke toko ignorer te boyebi combien aza na musique congolaise actuelle na o ezaki lobby awa lobby ti place abandaki boyebi niveau aza nango donc ngana ko se focaliser te vraiment na loba makambo ya mutu mo boye o nazomona bénéfice te na position na ngai naza nango donc tu sais quoi. T'es quoi donc Masolo il y a 10e anniversaire et zandeni une organisation DG Bandit tonde. Ouais fête fois là vraiment ce qui moi une année bazo fêter vraiment existence naie pourquoi pas au asali 10 ans donc ça doit se fêter ya on a ici ba melomano balinga El Cap des toutes des coliseo juge des stars qui bisogno sur les deux le 2 juillet tout temps tozaki ba mikete na chik au moins ka boye olingino bitumbate moninga kanelo abio zela le 2 juillet na rozwa yo penza donc surtout signer bulletin na rozwa donc ne pe biso to lo ba le 2 juillet batunyo so bolinga bonne musique il y a El Cap des tout to bongo na stade des martyrs na biki ozala bien quoi impeccable. Oh so bo dans stade c'est bobé ta placement la fait rigola. Oui pas fêter 10e anniversaire. Donc, Tozala, on a biso le 2 juillet. Tozala. Télé bobé t'as fait rigola. Bon, bonne obligation du jour, nous aimons. Bobé t'as fait rigola. Bobé t'as yoka. Est-ce qu'on a yoka ba mélodie. Atana m'empêche kokanisa vina yo moto na linga. Cerveau ezo rappelinga ke na bosani obligation du jour. Ozali na pouvoir ya kolobisa baye bapimeli mongongo. Nazangi mongongo akoyebisa yo ke na lingaka yo pepe shaga. Oh mi pimeli misu
kolela na ngai te oyebi ke naza pisine na nzela Martin Pécher mpo nazwa ye comme il faut nalela encore obi au fait nalobi nini na nzembo oyo donc nakopesa message base penza clé ya message base wana okopesa mpona otuno yango est-ce que oyebi ke Frère Gola Chétan Gola pe azo fêté 10e anniversaire na ye boza placement qu'on a martyr pour y il paraît que bazo fêter la martyr. Bon tu nous va yebi el cap de tout de coller 3 fois Hustler juge des stars bobi combien y aza combien azo pesé na musique ya mboka na biso aza vraiment moi mobile yo azo mérité moi ba lokumu ebele ba mérite ebele. Donc nayebi ke mutabo sani mamuna ye azate quoi. Donc merci vraiment patron quoi. La trempe na yo quoi. Donc ça les belé pour la biso surtout pour nanga. Donc géographie na comment au monde a déjà mamutu na bando yo ko la nchik. Donc tikalka soki moi place mi so mi balé so mi satwana na kete na monde donc c'est na commis partout parce que dernièrement na hôtel na state. Oui que c'est pas facile quoi. C'est pas facile. Aux hommes tu as problème. Au moins que tu as un problème pour aux autres comment dirais-je aux autres boyaki à couper taper dans martyr. Donc bang la bino fara wana. Au moni biso tondimaki te vraiment nde tozabo surtout ngai na ndenge na bando sala ndule wana ata mbatu balobi ke na nga danger te mais nandima el cap fali ipupa el maravilloso ndame manga na États-Unis wana bien na beta na oui état mobimba na beta na zo pena visa de travail na ke na beti state na beta na 8 date na beti na zongi kin bo bi ba te bele ba na okima ngai yango il faut na féliciter vena Ange Nkunku Mantiama na mama Adrienne Maziku na Mireille Maziku donc pour na conseil na bango na bosanité vraiment Patrick Bachelor Mpaka donc mon pote c'est bon quoi yo mutu yonde tembe yo mutu bengane equalizer oui obi via musique au tout ça là na obi ça OK il faut cause la prudent na mambo ebele donc parfois pe yango cause la nanga yango sala kena zalande na za quoi ndinga kenda yango sala atelier za waza non cause la nanga o nazala pembe na El Cap de tout talaka mouvement ba AG Sali jusqu'à présent nazaka chef ndayebi ki pour il a qui cité que ngai naza plus meilleur na groupe quoi mettant mon sens et responsabilité na sala nde yango sala ke nazala ka wana quoi et puis biso politesse eza na esika na mouvement na biso donc politesse eza na to nyonso balongwa la mouvement c'est que la polité yebisa ki yo bien na ibandeli ke mingi so na lobi makambo ya président na ngai te boss na ngai te seke nazoloba mamu na ngai mingi nazaka na cercle na biso ba les autres moi mirage ka na leki donc mingi nazomo ka cercle na biso rayon na biso mouvement na biso boss na ngai moko donc ba mambo ya bat mususu donc moi compliqué quoi Voilà, les locaux dans la groupe mouvement programme Kande Zalaka, to comme la biso na suka otikamo eloko par rapport ya ba fan na bino balinga fali pupa balinga na yo a télé programme ka ya mouvement des obiki na kamo vraiment tito comme vraiment na suka donc ba solo vocal nanga o na yemba raté so to kende ba bijanga o na yemba raté batu ba yemba na yembi yango te oleki ka ndengwana. C'est trop tard hein?
Ao troublenga bongo cerveau ekomi aba bébé ekomi lokola disque dire kotinde virus Alex Sar nange kozala poubelle Jeannette na Lucien Kofo banga business accompagner toujours na bandoto nanga yeah. Demputu nzuzi na fedo mansonsa donc ba vocal ya boye combien faut penser nazo chasiko ya plus que ça donc nazo on a fallu appeler ça auto ezarayo mo nazo doubler mise ngana na sali kutu te na sali ata album te donc naza ba plan na nzoto ya saranati tant nyonso na vandi na ba friza et pas papitex na institution musicale ko empire bakuba donc na expérimenter ngote. Donc, banzembo aboye, faut éviter quoi. Donc, flatter vraiment ceux qui servent nangai Georgine Mikala na Londres. Azoyo kangwa ibsanga bino ozo flatter ngai quoi. Donc, na éviter. Anisaye, man. Yo komisanga lukula mwana moki alelaka biscuit bonbon chocolat amour nanga komi elengi yango na boyiba sentiment bolingo yo pona benga chéri pona benga pepe chaga pona benga papikas ya Didier Was Patrick Bachelor Aristote Masamba Anto ultra sexy Armelanganga Oga nzembo donc o ezap na nzembo mobimba na kati ya nzembo ya prise quoi donc ngape na dériva moi place na ngamu na chasu nzembo na kola wana président le baraté le cause chef zoa o bon na ebike bat nyoso presque la plupart base ya mouvement ba embati mututu azana eteni na e donc tout donc il y a de la place pour tout le monde donc de même pour le chiffre 14 boyo kakaka et puis chiffre 14 ego bima ote date ego bimisa zate te mututu abimisa na e o ka okuta na ka poussière donc moi était mutu na beta calcul fallait ego bimisa jour tel tika ngape na cha na similaire to ki na ndeni po na sudara été soudire zati bimisa surtout o ba ozali boso na éviter quoi o kuta na ngo na o bimisi lelo biso bimisi donc na éviter quoi miseni sur les marchés au bank Sabino oh pena au vendu mo bi disque nezo beta au koti pena boîte obité ya obeta tie banzembo nyo se beta na ngo est-ce que ko peksa nzembo zo beta obeta na o beta peso cartonné non ezo beta na ngo banzembo zo beta nga mingi de obligation du jour ce batwa non na éviter quoi hein dio penda mbisinga na mesana ko lia opesa nga santé ko pesa nga énergie bakomi oboko la na piscine nga Martin pêcheur na pêchaka na ebale journée na oya o pêcher na piscine et sika bakomi oboko la o yo ka obligation du jour amour s'envoler sentiment bolingo ekangi nga matin midi soir na butu na lala na lota yata na ndoto okangi motema oboyi kotala ta sima enga na sambwe badetenter balobi kenga na yo tobenga makaba perdant d'amour enfin nazwi décision natikala na ngai na Mermoz Passy Waterloo Bilele Janice Cramwell sito photo Batiste Batanga Lausoni Kali Alpha Lopini na habité quoi yoka nzembo na habité quoi. Voilà, t'as comme dans Souka, moi 2-3 personnes au Lingara, on va appeler un moté, moi moté de loin ou de près. Non, naza très fier na batunyo so balinganga yi naza na ngape donc fobo linganga ka ponga na linga bino ponga linga bino kutu mingi koleka. Donc na ko pesa mbote bongo na Celio Mwisange na Washington Tina
Lokundo na Washington ba Mika bino tuna ba Bobette na lela bino fort quoi bino nyoso. Donc boz à la bien, tous à la bien, hein, boyebi kaka to benganaka numéro nanga mutnyo salinga zwangai plus 243 9 9 8 26 91 92. Donc au bengingamba moko zwangai c'est bon to causer to développer pour déjà ma koleza na nzela tozasiko na studio la chiffre 14 chiffres. Luka Ozalape ça bien. Donc voilà. Balobi Luka Ozalape ça la bien hein. Soko Luki pose na Cléboa hein na Pakirianga do ça la bien. Na moni David ouais na koka ko silisa bongote de la nation Cléboa. Un bon tonton. Ngande Tembet. Ngande Tembe, Kitoko. L'homme invisible, un bon tonton de la nation. Grand remerciement à toi, Willy Bontela, garçon de l'X, Mungala Nakata Swed, donc Mbote Noé Belé, Freddy Akimbe Bota Bachiri, Mbote Noé Belé. David Loketo, David na Paris 5 étoiles, staff mba 5 étoiles na Pesino Mbote Ebele, Tony Twengi Gogan Mbote Nayo, les bulldozer merveille Choukou, Nzamba générique Mbote Nayo, Barak Mayala au-delà donc Mbote Nayo, staff Mobimba ya Arsenal na Pesino Mbote Ebele, na staff Tozana les sièges Mbote na Bino tout bolinga la Pesino Mbote Ebele, boza toujours branché na 3W Cléboa, bana tout ya 3 ya Cléboa. Bolanda rabe mission donc chaque jour vous avez une actualité chaque jour vous avez sur page ba site o eko sara lango titre donc to tiaka o ezala la carte hein mbote na bine bat nyos bolanda rabiso donc namoni papi mvoama mbote na yo hein papi mvoama bon retour papi mvoama mbote na bino donc ba tout bolinga nga toujours branché na linga rabino il y a fort il y a des gars donc moi mingi bino de tembe hein bino de tembe imbécile asalinga lelo na motema ya solo liwa bakosomba te kasi yangano mama yoka nzambe bomanga liboso petika ye na boyi komona kitoko ya mokili ekufa boyenga na tikala na sima ndaya ngai nalala lelo wapi ye ya solo yonde paradis naya ngai nalala lelo wapi ye ya solo yonde paradis. Voilà, au revoir à tous, au revoir tout bolinga biso bolanda ke mission au revoir tolingi bino donc ya mingi ciao.